Ende la muke kofinga pe lona la muke lié le vendredi. Na tel benga bi oh vient na ti le kolom to sa mambo. A comme le quoi Karine Mokonzi bon. Le mouvement des Zamba a commencé. Il prend son téléphone, il m'appelle. Kamer, Kamer, bonjour. Vous avez vraiment, oui, bien, moi, Bimikolo. Ah, bon, le Zamba. Moi, Bimikolo, on est mission, moi, Bajar, dans le qui monte, dans mon idée. En tout cas, profil, il y a le Karayu. Donc, on a ce Kofi Olomide. Et puis, j'appuie. Ce Kofi Olomide, il faut fonder Nati. Alors, ça va prier. Afondé na kacho. Afondé par na parquet. Afondé na parquet. Nati le collé. Na regretté Nati Mokonzi. On l'a typé na costume, au tiki digital, et pas Frank Stemai. Na boyo kani, na joie au gazé Kofi à camarade no tay. Je dis m'toko ça. Stemai. Na yo camarade bimo ko simona mo insulte. Ngana ça il un truc du genre Zamba. Nati le collé pena ko le kana teva ko sana komba Kofi. Ça mi so mabe. Ils ont mis ça bien. Batba vendre la minute la samba. Après muta ko c'est la peine ngo pourquoi pour follow bango. Mais ngana mo ka sur le kutanga iso ki Kofi Olomide déjà puis Kofi kanisa ye. Yé muta proposant nga. Na fali a proposant nga eloti. Ye bosenga yango te. Nazole lo mabe. Si je n'ai pas demandé, je suis pas demandeur. Et lui il m'a jamais demandé. Pour niveau émission non ça là au tangi comment fali ba le belé on nga lokola o dénigrer Kofi ça lokola non so la tangi comment fali ba le belé akoko tanga pe affaire atangi pe faire ba tout ata héritier akoko tanga pe wata mais on dit ba tindi yo mukolo ba tindi yo tanga boto ça émission na vie yaza nanda kwa Kofi na kutake kuna biso to ke ne pas Kofi to zo mbongo to zo bilamba azana na éducation sapato Kofi on dirait te et mon ani une émission mama zoloba et mon ani do mon ani on dirait batungi ça qui est pas ça salaka na yana na lobela no vio na gazelle lo ba mona ke faible na bino na ba niveau ndengi ndenga lo ba tanga batiki na e papi mboma ko sanguti Les hommes, c'est Fali qui dicte les choses aujourd'hui. Il est dans le langage, il est dans la chanson, il est dans l'habillement. C'est son époque. Peut-être il fallait comme commandero les assu yango te fallait comme un coup ba modobé ba mba bon ba ya bana bazong ça fali na droit chemin album fallait ça le quoi droit chemin et le qui te fali tu as musique au sanze le quoi Kofi ça la te fallait yemba ne chéri fini kanga liputa ba bije kufa ba Cameroun kufa ba kufa ba to kalingala biloko ba elie ba likolo bah un coup mututo avait ça deux coups Double S Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain Félix Wazekwa, monstre d'amour qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser! L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. C'est bel et bien les vôtres, chers Kakanga et les mineurs de la presse. Grandement joie de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, je suis avec Kissinger Alder américain. Comme l'actualité oblige, nous allons recevoir pour vous Kissinger Alder américain. Nous allons parler de l'actualité musicale, de l'actualité de Koffi Olomide, de l'actualité des Zénith. Ozobeta Mabongo en France, au monde nungu to beta masole ya musique parce qu'il y a des bons musiciens à comme Zara Wata à ça le pas Wata à pire petit il y a Koffi Olomide à Kissinger Alder américain. C'est donc lui mon invité d'aujourd'hui. Un grand merci à toutes ces personnes au Balanarabiso de partout dans le monde entier. Merci Pena beaucoup soutenir Biso Makasi sitôt que Biso surtout dans www.nitunda.com www.nitunda.com. En tout cas, c'est là que nous allons retrouver les imprimantes multifonctionnelles, les balinettes de qualité, efficaces, et câbles de sorte en sorte. Et puis tous les vont partout dans le monde entier. Nitunda.com www.nitunda.com. Mais attention à toi, Karine Manessa British, on a pêché en beauté belé. En tout cas, moi je suis à Tonda Namute Mamalamu, Karine Manessa British, en tout cas en direct de London. On a pêché en beauté belé dans les champs de les Chinois congolais. Et puis, nous avons un NN World style Jean-Yves Bikouki, les Boas de Bruxelles. Je suis avec Kissinger Alder américain. Rapidement, je vais dire à mon invité Kissinger, bienvenue. Bonjour. Ouais, bonjour Shadrach. Bel homme, beau gosse. Bientôt anniversaire, hein? Le 12 dimanche. Dimanche, le jour est tombé bien. Jour Nzamba Pemaka. Tu as fêté, tu as Prince Bakali, tu as Mike Rokamba, tu as Saramolo Mouké, tu as Zalaga. Tout ça, tu as fait ça, tout à l'heure, bamindele, bavananda ou gâteau, sucré, moi, beefsteak, c'est tout, tu as fêté, c'est tout. Donc, merci là encore. Viens jouer à leader américain, ça bien. Bien. C'est Jean Zola. Et pas bien, on a vu ce Jean Zola. T'as moi cadeau, t'as moi ni ça là bien. Ouais, Jean Zola. Jean Zola a parti ça ma samba. Ouais, Jean Zola a parti ça ma samba patron. Ayoki déjà. Donc anniversaire nous allons le 12 dimanche, tu fêter les Arabiens. Et puis notre triple nationalité, un bel homme. Moi malamu abisino nze mona kito mikolo meli melo. Soukana Zembo to pese clip au chamondambo ya noche lingi bonga bichana yo yé problème na YouTube ya te abichaye vraiment merci na Noël Kamaya NK donc merci na batutu balinga yo ba soutenir yo ba jour anniversaire ça moi be poto fêter et ça moi bientôt mais la champagne tout ça là ba ma sœur chérie Jeanne Ketalo va ça Kinshasa donc ba ya matu idole papa na matu junior en Suède batutu vient sur bino quoi ngande batu balelanga eza soto sele mission na tala batu ndena lela onchora Kissinger niveau to linga ko na ndako na son États-Unis papa so mama so batala kayo Kissinger bana nga ba bilingala teme ba ko lingala pona yo ba yo kaka balinga ko batu na sauce américaine donc leader américain mais ya king quand des ala kaka voilà Kissinger leader américain habité aux ana des blaisons appelé ça directement beauté il y a Neymar numéro 10 donc Amaïle Mwambalo Ayemba Amaïle même chaque chose a son temps c'est 2021 quoi tu peux s'attendre à temps bah tu me suis pas comprendre tu me suis pas comment comprendre bah yo kanzi ba keta ba tu baganga ba yo kanzi ma Gisèle tati ba tu Mwambalo zuma bwendeni a confirmer so pono tshena ba yembi o tshepana na ba fere o tshena ba file o tshena ba tuto o tshena ba depicho o tshena ba yasa mchito tshepana ba tutu de blaza donc dire nanga asa no boro ya kaviona pour les l'introduction émission na lela ngofo ya kasavu bwana jana expliquer no qui est de blazo bakunga donc de blazo bakunga akoma nzembo asali mélodie apesi ba guitariste nanga bo beta boy donc Baptiste msuba ko koma même panti Baptiste msuba ba sa mélodie te il faut que ba sele mélodie ba sele boy do ya botama artiste yo nga kanje makasavu ya diata bao vient sur diata bao tozo lukayo numéro na vient na zaka nango shooter na to soko changer numéro benga nga vie komelanga mesanga bien WhatsApp nanga soko bungisi 00243 81 99 088 65 merci na Mathurin tiananga na kacha Paris wana
aigle ça Pumba qui aigle rouge on a Paris on a donc je vous aime tous quoi de besoin mandier ma cave le cave c'est une introduction émission ah vraiment non c'est pas ça Patrick Kabambi patron bisika zali président les millionnaires na bisio maman na mutu babi maître ya makofite maître à l'art vexer na dimanche vraiment ils a des gars voilà Kasavu Gouane la maman na chan ouais maman na chanson vient na biso dia taba Onesi Makadi suka na chanson ya lobate donc to imanzi mwana mutema mako extrait nango comme ça ka tokota to pesa maman ouais extrait nango binananga malembe binananga doucement biloko ya bakolo totikela bakolo biloko ya bakolo totikela bakolo masolo ya bolingo totikela annex masolo ya bolingo totikela Makadi yataba ye mama makichasa bakata kango nini kin kichasa bakata kango nini kin bongo makampani bakata kango nini bandalunga bakata kango nini ndal ngiri bakata kango nini bana moloka ibabenga kango nini mama Kasavu babenga kango nini kave Kasavu babenga kango nini mama Kasavu babenga kango nini sokolinga kanga kota kave omona bandeko nanga kota kave omona esika na botama kota kave omona esika na kolanga kota kave omona bapara nanga kota kave nzema dia tabao nazo luke numéro neza sauté yanga sokoza nango vie diata nazo luku poto sala clip benga vienjora na 00243 kona mboka Willy Musheni ya Willy approche 81 99 088 65 au pas à WhatsApp nangate yango wana Instagram nanga Kisinjora Facebook Kisinjora privé vienjora leader tout ça ça na bino vraiment merci na batutu bolingaka Shadrach les 12 anniversaires nae tous la cadeau pour te sentir quoi te sentir pendant ça na batu tous les pato ka pena ba serro batala rabiso ba petit frère ba grand frère ba noko batala rabiso bo c'est que ça Shadrach moi na bino et puis na ba vidéo vraiment ça la bien on peut ça numéro on peut numéro ça vous afficher afficher OK bon afficher wana voilà merci voilà mais qui sinjora to betano masolo ya Abidjan Kofi Olomide concert en plein Abidjan kafu tout le monde parler de congrès on a donc makambo pesami hein il y a bana mama Abidjan il y a 20 ans il y a mon poto kala alors ba GG fula mama bana poto 1974 na ko biso botamite Kofi Abidjan na beta ngo kala apesa guna Afrique yem tapesa gwa beta na Afrique wana eza salmo pa de congrès neza a monelango donc alors pour man alors kaka po biso bakanga ba pedi pe bakanga donc eza biloko mo betina ajo betango donc en tout cas bravo pour na Kofi Olomide concert à jeudi pe taka concert à jeudi concert za week-end samedi moi dimanche moi vendredi week-end mais concert ya jeudi et pas au beta wana bamboka ne amone na mokola amema ba misenyo so ayeba ba Gibson ba Butu Kondolo ba Soleil ba Yeri Kituti ba ngotu ba misi ba Suzuki ba salu wana ba Abidjan alors à mettre le kin quoi à mettre le kin mais makambo pesami to moni penda ndekindaka penda kitoko hein manga pesami kitoko parce que Kofi faut féliciter na agina ta Kofi na agina alors ngana yo alors des blessures 65 ans mais ba mewo ba zakuna beta ngo sunte na ba yisunduru ajona ba te bere ba kata na musique ba kata na ba ko kate ba américain ba américain musu ba le richi ba kata na ba 42 ans le kenda atape ba 50 ba kata na balil ouais bakenda bakenda Kofi ça Kofi ça phénomène ouais un phénomène te Kofi dans la phénomène oh ouais la phénomène rien Kofi dans la phénomène au tapa na age on ça ba contrat mineno asignal man na age on ba barena est-ce que bango na ba age na bino na o bana on le temps bo koma na ba 55 ans na bino bozakabo na ba 60 boza ba 500 Kofi. Donc respect na mopa mokonzi botika sala musana yesa mupepe na biso ko za mupepe donc nyaza te yeni sema mutatinda na mukili
ye nzambe mutu atinda ye na mokili. Et pour ça c'est son musique. Et puis qu'on fait mettre la musique na olega américain. Kapo batuko ba américain ba kalinga la temu ko ba muko ko faire bana ko emba na anglais. Musique des États-Unis kufi. Kanga la tchali. On a son vérité ko. Muko ko faire bana ko emba na anglais kaka. Na bika na anglais. Fin. Na bi musique des États-Unis e kufi. Pour au moins bana ba taka na ba New York ko to mo ba vidéo zo tambola musique ko faire ya lingala mais so beta na ba supermarché minene na ba New York ba vidéo ça na ko tindela yo parce que mo ko faire ba no yemba na anglais na so américain ba yo ko musique. Voilà, en parlant de la musique, tout le monde qui confrère Nabiso Nati Lokole a sali apparition médiatique à tenir propos on dirait déranger ba fan tout ya Kofi hein. Et déranger biso tout natala ki ngo lobby na CP na ngotela bena lala lo ni porte conseil na lam ki la nati ya moni je suis Kofi na lamu kelié na ninga bi aza grand frère mon na respect ke to pas la mukela ya Kofi et ne lamu ki Kofi ngapelo na lamu kelié le vendredi na tel be ngabi oh vient na ti lokolo mto sa mambo akomi lokwa Karine Mokonzi bo lokwa nani do akomi Nati Mokonzi lokole Mokonzi Nati lokole Karine Mokonzi parce que beaucoup basala ngo oluka bana basite na ba niveau akunya ndengi ndanga lo bakatanga batiki na ye papi mboma ko sangote solo hein Joe Star ko sangote o comprend bagaba na basele ba ko sangote yo ko ndina ebelio na respect yo zaka nango na tiko tanga na maelo zala ngo na ningo nga ba star no o sangote ba ko Nati Mokonzi lokole Mokonzi da comme une ndemo na bakari pour Karine à la mouille avec Kofi yo ndo bana soki eloko na ngazo ngotela peso 72 nde ya eli Kofi comment nga o petite tirette yep et kanga pas petite tirette donc ngaso Kofi Olomide et puis j'appuie ce Kofi Olomide fa funda Nati ala ça va prendre afunde na kasho afunde pa na afunda ye na parquet j'appuie Kofi Olomide olandanga na petit non je suis Kofi fundaye afunda Nati Lokole mama no bize lokuta pour nga na mona ngo Kofi ko sabuzo ba boto Kofi benga na buzo ba olo banyoso alata ala ça va preuve nango suka registra Kofi ala ça biso ngo et ça respecté netinda lobby que Kofi benga ya sale émission neti ba genre zamba est-ce que kosi Nati Lokole pena ko leka na teva ko sala komba Kofi ça zamba émission mabe eso mi so bien ti batu ba vendre ngo ba minu ba la zamba ape muta ko sepela pena yango pourquoi faut lo bango mais nga no maka no solo kutanga soki Kofi Olomide déjà puis Kofi kanisa ye pour na cheza ko sakana Kofi Olomide respect zate teka boto sa émission na vie yaza kananda kwa Kofi na kutake kuna biso tout que n'est pas Kofi tozo mbongo tozo bilamba azana na éducation sapato Kofi azwe lamba Kofi pour Kofi même yo mukobolo kende o monzo ba plan o monzo bilamba fait pera bilamba na mbongo ba petit mais na bien mais o tu pas patron o tu pas tête ndai o ngaso ba ke ba wuli musheni ndeto termo ni momo 44 vie wi no maboita obima bamba te e ko tu pas tête ndai maboko bank o ko maboita bon ko pas Kofi Olomide prêtre pas Kofi Olomide na bilambeza kune bele boss ya mboka bilambeza kune bele po so la ti siko etal ninga la ti siko moni kui kilo chola tagi na nini na millionnaire wana asu na tina ngote so yé bozui na yo netina anniversaire na ngeza le 12 donc les 12 oyo c'est la vie pour ça ngota ba les 30 au fêter so ba les 20 combien on fêter et ça la bien Nati Lokole na regretter Nati Mokonzi o la ti pena costume o tiki digital et pas Frank Stemai na boyo kani na zo ko gazer Kofi a camarade no taya Nati et pas à vie mo kalinga ko trop na bi ko yo polinga ke trop mais na monika ça bango to batindi sko banani yango batindi bango banani ye po mutu po niveau émission no sala o tangi koma falimba le belé olinga lokola o dénigrer ko fio sala ko non so la tangi koma falimba ba le belé akoko tanga pe affaire atangi pe faire ba tuté héritier akoko tanga pe wata mais on dit batindi yo mukolo be batindi yo on est émission ba sala ki o sagi na vie ba sepe na ngote batindi pozo kende po hotel pe Kofi costume ils a respecté ngaso Kofi Olomide ngaso ze Kofi vie Kofi mamso ko tika ate pour respect kota funda Nati Mokonzi kuna no lobana arrogance vie wana benganga Kofi Olomide benganga ba arrogance wana azo lo bango ndike oze le côté vie
mutu bozalaka bien okomobenge vie wana mutu abimisa fali oyo okumisa mingi vie wana nde papa na ye vie wana donc soki abimisaka te me olanda fali te nayebi te to vie wana te nasala mpo fali azala leo fali eza vie wana obenga vie wana ya na ntina yebi te nde nebi papi mboma kosango te de no comprendre ke yo na papi mboma bwa baniveau moko te papi mboma alikolo papi mboma bakobenge mboma olomide alikolo yo babengo na ti mokonzi okona baniveau bakarine mboma olomide na nati mokonzi mboma aza olomide akokoba baniveau ndenge wana te papi olomide mboma yesko banati mokonzi ayi bande mona banati ngakuti bien nga bien nzo olomide kofi fil nga bien mais ye nati donde moi karine mokonzi bofinga bakarine tomonya bokokania bapetsa bakarine amona kofika barena ye bapetsa bakarine talelo yo oye yo kobenga kofi te avieno so okili kambo vie no benga eti nga comment kambo bosola bien ngona sa kofi costume o sa kofi sapato lati non ya respecter nga so mo pa no funda. Mais ce qu'on a ba propos na vient du rato mais quand même on analyse en place moi lobby que les loba musiciens congolais bazo boya ko subir ko souffrir on dit que fali pour pas numéro 1 na koyemba na kolata et puis na ba texte bango bazo sunga na banini texte ba texte ba fallait comme commandelo eza su yango te fallait comme un coup ba modobe ba yemba bon ba ntima ya bana o sa ba 3 minutes ba 2 minutes bazo ngisa fali na droit chemin album fallait ça le quoi droit chemin et le qui te fallait tu as musique on s'en dit le quoi confiance ça là donc c'est le qui droit chemin te na bino album fallait ça bana poto batala o le qui droit chemin ezate fallait yemba ne chéri fini kanga liputa ba budget kufa ba Cameroun e kufa ba kufa ba to kalingala biloko ba eli ba likolo ba un coup mutu to ebeza ko dobe un coup deux coups ba papa na bana ba ko supporter ngote même si to mbi kasavu wa mais to kena ngona KV na betas ngana bi betis mais na kena ngomwa mutu comprendre te kasavu ba kata ngoni ni KV so ko lingana ngoko ta KV mona ba para na ngana KV na kasavu kota KV donc kena ngoma bo mais yepa na mbi njemo ba fallait ma ba un coup fallait zong sapso na droit chemin azong ça so ba njemo lo ba orgazi ba orgazi so ba tante fallait ça ba vrai chant ye baka ngona ti lokole na yebisi mnoka mokolo kofa bono yemba na anglais baaméricain bamoka so musique na bango baaméricain te baposa bango kofi a danse kofi a phénomène a mystique ndenge na soko amupepe ntokenge eza te yebi ta kofi omona te mupepe so azoleka waposo bate toka mupepe epesa biso aleki biso atozoyeba te donc moi respect ezala okotia fali numéro 1 na musique ya nini kofi no akufi te atiki no musique te na afrique na monde abimi 16e fallait azate kutu ba monsieur le plus écouté du monde devant Bob Marley personne âme Bob Batakufa musique batangete soit bango na ba nati et soit bango bongo que c'est premier roi OK c'est premier roi et ça nati mtatie premier parce que tout ba sala que pas fallu et là qui sont une émission on trop fallu on le dit prêtre oh comment fallait comme niveau confité fallait comme na personne mbote na sœur chérie ma sœur Jeanne Ketalov Akin ya Jeanne Ketalov Akin na personne mbote na Keta Gisèle Tati ya Jiclo Winner ma petite sœur chérie okopa na bango vérité fali poser lenyo yemba bongo tu na mbonda yaya poser lenyo yemba bongo akoti na chacho vie et puis ndene be vient fali ba na problème te bango comme ba problème wana si rappela longue pas fali bango na zonge pas fali la longue sous bango baka baki songi beaucoup me say mobutu egle boina beaucoup me say boina poka bino bozo rambongo bozo mabanga na tie soki shulungo sepeli matro to ka ke Kofi Olomide Emilia ki na ti lokole na conférence on na bima ki star ya conférence na question na tuna ki Kofi Olomide no bima star ya conférence tomoni babi na ti lokole Kofi a ignoré na ti lokole na conférence wana mais quand même après ça après ça qui interview après tomoni interview to bima ki to va gina ba vie na ti bazagi na Kofi bien il y a bon Kofi na pas 600 mututu après to moni na bisoté
ntanga musala er moso za ba mamulimo ne boye di non amninga bisota apparemment selon Nati Lokole Kofi sala qui est pas signé Nati Aleka qui ko recadrer Kofi Olomide émission la Kofi na ba propos au émission on a fallu dernière émission fallu na Nati Lokole abi Kofi a benga qui après émission na azaba prévent Kofi kanisa pe bato to ba vient Nati kanisa ka tembe sila wala ba voka makasa ba mettre moi ba sa bato ni moi ba sana kanisa kanisa Kofi kanisa ye pour maman facile il faut que ça soit prêt tala Nati mon kile comme ça quoi pour ça yoza Nati mokonzi kakena risa bato so ko ngese Kofi bimisa soto yoka ka so to yiso ba mbija ya biloba lo bate Kofi asala ki Kofi asaki lo kuta to ngi bongote to ngi preuve bimisa audio pour oza Nati mokonzi o ngesa Kofi et ça bien ça respecter et ça respecter mettre ko remarquer ngo peinture na kata Toulouse wana patron merci na Elvis Alomba na kata Wartelon États-Unis. Merci na bana Amérique nyonso Nisha la Rose na Australie vrai chéri. Merci na Mireille Luzolo Kawakubo Kano Kaka Mimi Nangoy la grande dame Titi Mambunsa la biscuit Petit Ber MK Saint-Aliso Wanji Koima Koe El professeur la Pulga na racha Bruxelles wana MK Saint-Alice Wanji Koi. Merci na ya putu de Yalola. Mune toke ba pote bo foto mona ba ya putu de Yalola bota bino mo Nati Mokonzi vraiment. Nati Mokonzi vraiment. Mais c'est quoi qui peut être derrière tout ceci? Et ça toi fali yemoko parce que balobo to mo yoga ba murmure que Nati Lokole on dira comment travailler na fali popa. On dirait et monani une émission. Mama Zoloba. Et monani do monani on dirait batungi ça qui est pas ça salaka na yana na lo bana vio na gazelle lo ba mona ke faible na bino. Bona monani batutu ba tchaba commenter ayamba Kofi batungi c'est pas ba Kofi au comme on est batungi c'est pas ça sala kuna mukolo boy na ba classe on na tanga na ba boyenga na tanga ya batala ko pe na ba Côte d'Ivoire te na ba voilà na ba Bujumbura batala ko te vie on le rappelle na ba TV5 te Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle immense. Mon général Kassungo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Lodi di garçon. Aux années jeunesse na biso ka local ya RDC. Batala ka biso ka biso na biso bana ba France bana ba Australie mais batamangala. On danser tout le canon ba CNN TV. Pour mitsa aux mitsa kinde na zalaka. Nga so to kamene so ne parce que on respecter confité et ça bien te taka mukolo respecter te bonga siko sangani. No banu ba ko kangi sope te wa ka kulba mo kangi ça na. On ça mais ça non pour le canal TV5 te. Tano na le anniversaire na yo osomi nga moko baksa ta date il a raté pas ba Jean Zola ya pacha Masamba boss a fêté ya matu dans le 12 anniversaire na papa na matu junior moi na pote 1986 a fêté quoi tout ça na besoin a fêté quoi to mela appeler nga moko to baye na biso lelo mais Kissinjora qu'est-ce qui se passe entre yo na petite sœur na yo Sandra Line on dirait acharnement côté Kissinjora Sandra makenga makasi na ba audio atindeli mutu atindeli nga Sandra finga mabe pour nini émission yumo na mwasi oke ndima ke denile salala ki oza sens te dire sabala ki no yeti ozo kamakala na ki point ngana biseke za baba diamba ola msu Sandra mela ngana mama diamba mo polo ba ngoti olo ba mela diamba on a zaki na 4-5 buna comme na taf eza noite batu bamela noku babaka no asuka ezaka makasi mafuta suka alo bango eza bien te ngaza problème na ete na problème za mono na bokolaka amonyo na zakana ya futa mete futa courante
mais propos n'est pas ngai ya ça respecter quoi okomi ko sambela foza na motema to ko sambela ata dele sabine ayebi yote nganja mayebi ngai okima kima mama supo okute deuxième basso chez ça na lokola boso zimbaso gorge so zimbaso sexe a vivre ndé il faut que mi pesa lo sama makasi ba dele sana baba to sakana bango te amusela nzamba solo amusela nzamba papa mbati a denilis soka sambelo ya côté lo nini mitali yo moko so nani otinda sama bosa mtatinda ke liboso ba makamne yemo bona tinda ke aba tanga loba kuna a viola ba kofina tinda ka ba yemo tanga loba kuna la moi ba ene zibe na tinda ka la yemo kuna bona faut ba les zibe libale sila kala watu wana ba BCB jelo ne sila kate ngabana lo pexe ayoka mutu te ngamuta mo finga nanga yoka ko ba to ma ke onjo mtatinda ngatinda ke na ko sepela makamso aloba wana te ya jibe na comprendre que parce que ça love o mama love ba ko tati parce que ale la bolungo nga tilelo ale la ngo aba azwa mi bani me tiga so be fianga sale ni na mbeto ne ba peti akanga na komba fia Pakizi Njora sikoyo affaire ya petite en officie wa kota la babilo wana nyo sunde bimi lelo ba komi ko incriminer déplique pomba nuance dépliqué ba lever ya solo dépliqué yo na lo ba moni ba lève mana ba ko beta bongo yo na emono bul abimena mo bala motute malina senga kaka soze mo bala mutu muso esala ka sozo ki mwasa mutu wana za ba kana ya bongo ozoko mutu ba ko beta ko yeba te po bata komina kintu ba pa ba buaka kiye pa na mutu ka mo pene buaka do ba leva kiye do ana ba problème oso ke ya mutu ya mibali ya bato ba ba no ba chef ba lingana no mais na ebité mais pour criminel à Congo ne bakanga bato na baketi wana baboto la ka bato ba sac ba beta mutu jamais ba la tenter crime mais robete pe bon robete bon moi si suli boko bukana moi ya ba jaro nante donc courage ne kaka assemble trop pour na vie na quoi à se protéger c'est bon. Benjora to comme na biso na suka mais emo pona Zénith de Paris Zénith oyo we ranson nazo kindo beta ba bien on des porte pona refungola ndule soka we beti ba kofi tout ba robeta en tout cas ça passe na wana na télévision ba combattre tile le mona comme cop na bango ba combattre par le côté mettre comme cop na bango ba combattre bo ami tema mabe bo sala pona musique congolaise na mwende bazo panza ba ficha we na Paris wana eza sina bien te bolo baka président Kabila longo so longwe président Kabila batalongo na kitoko atika pouvoir kitoko asalisa élection masa se betate muta kufate eloko te fati pa zo pe beto yo na pavanda atia ba classe ofele bato ba vivre kitoko ba lycée bo sanganye kuma ofele ba collège boboto ofele be likia ba kabalise kabamba ba bloko toane kuma ofele ba armée di sali ofele bana premier primaire des base bato tina deuxième des humanités ça jeté batango fele ça jeté pour base bato école primaire mais lelo ba combattre bazo penser ba fiche ya wera bola sa musique congolaise wana sa bozo boma musique congolaise et là on est ici la raté ba combattre kombango ya nini o ba kofi ba artiste même nga kizo ni na vandi awa en tant qu'artiste so Kabila benga lo santé mon sala so facha benga santé mon sala oza presa benga santé mon sala biso to ba artiste o boya koma faut tu bi bo pesa ba artiste président je te faça qui na pouvoir abenga wera boy na bi nambo na est-ce que ça la bo comprendre ba kam susu elle on est président facha ça na pouvoir boy ninga kuna yemba nga kuna sina kenda nga ponga na mta ide pesa donner baza ba yina biso ba ide pesa mais ba bossa na ngote ke ba combattre tout ba na poto baza mkona na sima ide pesa tous les combattants à la porte congolais tout azwa mukanda na sima ide pes politique oye bien bango tout baswa mais ce ko likamne facha zo bunda baso bunda pour to pesa sous moi ba manda mususu po makambo za na mboka fa sala bomoni kama ma musique basi na bino na bana bino aba kofu ba beta katela ba wera te ba sente ba na poto te ba bota na poto te basi na ba sa no mabete basi na bango poto basi ba makangu te ka ba makangu ka ba musicien o ba ya so so ba lela ka ba na biso ba zo basi na biso so ke ba yuma comment yo zo mo bala so ba moi ça ba na bino so lingi musicien misa za star ba asko ba misi ba ba ka souté ba beta ka souté ba na bino ba so bata poto kuna pete ba linga ba kuna te ba zo bota bango te ba ko sentir ka biso ba na bino micho ba sente bango na ba poto te ba biso baza kuna non ya putu de ya lola Sylvie la bomba
na kati ya Bruxelles wana nayebi te vraiment vie na ngai na Nicole Ikote Nicole na mère Patrick Kabambi président yaza maître soka sangone makasi somo yaza maître makofité maître mbongo Patrick Kabambi likofi ya mbongo l'anniversaire nanga le 12 20 jours Patrick Kabambi le 12 dans Patrick Kabambi c'est pas ça anniversaire neza dimanche auto fêter l'autre vendredi et monsieur kota lelo liangwana lobi samedi a sepela a fêter bien dimanche on a pas trop millionnaire tu as petit si grosse la maîtresse avec nanga hyper kit yambongo ya champagne ya whisky Patrick Kabambi président homme d'affaires ya solo kata Cape Town ba mettre tu à Cape Town na pesi nombote bozala bien Nati Mokonzi respect na Koffi Olomide Nati Mokonzi vina ninga finga mina ba commentaire bato linga Koffi le bel Koffi avec arrogance mon camarade na yazo loba vina ti respect ko pour yana mo fi relire fufu ole fufu ju sapato o super mbongo poto zo aka katalai so ça dans sapato Koffi te katalai sur l'état 1 de Koffi te pour faire le mbongo noté ko fa sunga rabiso asunga yo vient no benga yen Nati Mokonzi Nati Mokonzi vient comme na bani à respecter batu mususu à respecter Fally mais Koffi à respecter respecter ba Inosbi t'as respecté Inosbi respecter Fally moi non Koffi a sali moi non Koffi bisi devait yebi mais à on a Koffi le quoi camarade de maman pas pamba prévez ça là t'as vient na mo pa na pse ko za 2021 même il kolo Koffi maître Tony moi bazana même du quoi là que ça va bango pour maman pesi là là que ça soit la preuve c'est tout mais pourquoi azo affirmant on a télé que Koffi Olomide benga ngangela ki e azana banga akuna zo lenga lenga kende luka Frank Stema bazamta kuna ali bombe Frank Stema alobati ba secret ne ba manake émission ya émission tout ça to yoka na to yoba to loba ngalo pe lolo na benyo yaka na za bezo na lobela na Timo Konji yango ye ya kabongo ne na ye ngo ye lelo ana isoko na lobela na Timo Konji ba na Timo Konji lelo ye peut-on ba kutana ki ba mena Frank Stema ne to za lelo na lobela na bo Koffi na dégager na bete ba plan ça bon préparé ko zéro bêtise ya zalaka nango o asali za bêtise ye muda respect ye muda tanga ngali nga bêtise te meta o asali kasa o ki so akoti besite a ki so face ngona digital abi kuna simba te balongola musala kuna Koffi pa ko benga kuna balongoli via zane mtia malam via kena mamla vine wa via zane mtia malam ata balongoli okay ba chene na rebele via kena mamla je que mamna papi mama yana balongo ya kuna koma na bio ne simba mais papi mama yele ha na mona bango nyonso ne batambulaka po batambulaka papi mama ko sango te ya papi mboma Olomide o sango te ya za Nati Mokonzi vraiment na tu dois ko ba pecha Karim de na chilo ko ba pecha Karim il pas comme na ba chance qu'est-ce que ba ko na ba chance ba bilobela ba Karim ni place ko ba la basit ye ko tena ba mbongo non non niveau n'a été vraiment. Et ça là que passe ma casse. En tout cas le 27 novembre avant on a tombé sur l'album Légende. Bana poto la bossum da billet pour ça déjà calme. Mo konzaza na bino wana do concert Simba bino mo peuple congolais bino mo bato bana poto bote na baninga no ba combattant bote na mibaya na pour la musique congolaise qui est liboso. To bo ba trouble aux 2021. Et comment nous ba David ba l'équipe so ba Diamond ba l'équipe so bino mo ba beta ba solo biso ba compte beta ate. Botika wera beta excuse botika fera beta na so beta fabricas botika fabricas sa beta botika fena so feliz você com a beta après mon konjaka abuka biso to buka arena via ke yemba bina via ke yemba barumba o musique oyo ba amerique ti botika musique de tasi ba ko commencer mo ka kukute Julia Florinda Mama na Joyce ba ko commencer mo ko ROST ba ko commencer mo ko 6e chantier quoi fazer T ba ko fazer Ronald Mbote ba ko commencer mo ko Tchétché Tchernobyl T na tilo ko mo muto ko musarana abanga Koffi a mwana ayebi ayemana ba papa wemba a mwana
amwana Joski Kiambokuta amwana akosa nzembo lokola tete Tchernobyl te Julia Florina mama na Joyce na Lyon leka mokonzi kwa mama Rifa sana kaza dina kin vienjo na kin nati mokonzi respect on appelle ça hayo tina pesho nati mokonzi na petino na tele mission na yo ozande mona ba okomi Karine mokonzi ya mwasi do kokani mayelo to tanga na mayi otaka commentaire fe muta kumso azate kwasi mbete mabo bato bakamwe mabe en tout cas merci na Jean-Jacques Pagnabogar à Genève yana nga ya bo mata Genève wana merci na Louise Loubela Yaya ma sœur chérie na lela fort Yaya merci na Boudou Samba garçon de chance na Lyon merci na Dadi Lukombo et Frata mode et puis na tilo kolo ke lo baké misien ata loko la fali azate moi ce ko saka ce ko na moi ça na batata Adolphe moi ça na batata Mobit ba les grands sapeurs moi to saka na ba Kofi Olomide moi saka na ba Manda chante forme Manda ba betaka mvela nga Manda veste la chemise atape wata veste to saké zo niveau wata la taka taba vexa so biti ngona bandule wata leki fali non la tako ya solo oui yimuna ni woto la tete woto ni woto la tete oteba vexa so maladie versa c'est tina sapatu kitoko chemise pa machi ba 2000 kekero wata la taka wana yo selo yo ndo lobby aleki sibe non la tete fali comment porter parole à fali azolo bango no moteka yele ayeki ne pas kumisa mutu ne bagangela ke so kula so kibe ya solo so pe ndeni ni alivia ko lobela batu to fana so bien internet je vanda na ngono mama fifisiwa to tala o de plus que on a nteto no wana yo mukolo obimi mbala moko tala kofia na batu balinga ya yeba ngo ya kofia mu pepe bo simbete bo kokete mu pepe fallait la takana ye te ya to zakana yeti ya tene ba lona soka boye lemba bo ma pona noir ma betine boye me ba Kofi Olomide bo mona ka Instagram e ba la Instagram tala jibere Instagram ba tele magane ba fi ba tele magana ndenge ba bilamba ya cher ba star oyate o pousa ben Kofi la chite o pousa na te mais respect à Kofi Olomide merci na ba tutu bolinga la star vient jouer leader américain na kata Paris antozo ya Paris bala Château Rouge na biso mabele ko ningana ba pour anniversaire nga bato tout balinga yo ba soutenir bato tout bolinga nga bolinga déplacement bo soutenir un anniversaire ba vidéo notre triple nationalité auto sa nzembo mama na nzembo single melimelo notre ay mabe ayembi bien ay bo yemba na nzembo wana kitoko makasi non faut clip faut clip tindela moi yene YouTube ko banga te cha parotia na fukami tocha pardon triple nationalité congolais français américain en soutenir Rio na Noël Kamaya yo yebi batutu bolinga vient sur la star leader américain je t'aime Paris bonsoir Arena bonsoir Paris tout le monde en déjà merci beaucoup de Blaison Bakunga to chité na yo Matire Chananga aigle rouge wa sopele ngambon na Lubumbashi wana mpesa Matire Chananga wa pesa ko mbongo belé wana o to mona ki wana Matire Chananga et puis na Stone Mukendi na likasi les millionnaires congolais bango na katanga wa na likasi wana na likasi ye ba patron na pesa bango tumbote Matire Chananga anniversaire na yezo ni ngamo mpesa mo Airtel Money mo Tigo Cash et ça le bien allez je vous aime tous nengana leka bo nengana zangisa ye fona mo fona banake ne bandelia wana patron bongisa vinanga a changer nga jeep non changer jeep kapangala l'homme à la Rolls moi motema bita ki sombe maman mama bita ki sombe oyebi na bosani mabita vraie mère hôtesse de l'air oh non hôtesse en tout cas maman bita ki sombe salutations à toi anniversaire nanga dimanche a protéger Caps Kapangala patron Caps Kapangala mobali kito net Caps Kapangala lata via lata via lambat via sapeur le ki fali na lata ko yaya yaya tika via za mbongo azombongo na 16 ans azombongo na 16 ans so ba Rose na ba 20 ans ba yemba na papa wemba Kofi jibe wera ba leader tout na biso to yemba ba leader kaka ngapena sengi vika car Kapangala pesoko tes anos ont changé un jeep a changé au jeep après on ngai
des besoins c'est des besoins Et après ngai ndé des c'est là et ni dans c'est là il y a ça liste après ngai ndé des besoins les chèques à comment aller premier mais na habité vraiment na habité pour via yebi. Merci beaucoup Torom Nabiso Nasuka. Merci de passer en beauté na batwani na vient sur la star leader américain. Il y a les moquets mon coulou tout ma cravate I love you. Mireille Matingou la plus belle femme bientôt clip né à Saint-Valentin. Alain fini ni chocolat partout. Merci na batutu bolinganga odi de makwa kwa ya neto d'Angola I love you place Ozali. Merci na Gisèle Tati Motema Jiclo winner. Mère double Mireille Chuba kamite clip ne bolingwanzili. Kamite bolingwanzili zoya. Titre nzema bolingwanzili balanzili ya bino. Ba kongole tu wananze mona bino. Mais mingi ya bananzili. Bolingwe bandaki na nzili wa momke. Bolingwe bandaki na njili na sisi eh. Epa ba joma sema samba eh. Bolingo komi na 13 na njili epa Mireille Chuba mama na France ndetika makambo ebandaki toboti bana pe bakoko baye engaye kata clip Cécile clip Cécile bolingo nzili ya Mireille Chuba joma samba vient biso ya nzili tango ponga ba nziloza ngaba nzili namba ya babe to kona nzili en tout cas batu na kamona nzili ngaba la nziloza. En tout cas, tout au Bolinga vient sur la star. L'Enika a vrai bébé, l'Enika a vrai chéri. Bomone qui n'a pas le colende, il y a comme mon quantité. Mélanie intercontinentale. Au moins, il n'a pas le colende, il y a comme il n'a pas mon quantité. N'a caution, n'a caution. Ah, n'a binotu. Binotu tête ndaï, ma beaucoup banque. Je vous aime tous. Et puis, joyeux anniversaire à toi, Shadrach. À Kangaï, non? Tu fêter quoi kubangate bateau tout au lobia on recèle voilà des plaisirs bakunga quelques salutations la bateau tout bon et puis mot de la fin. Ouais, merci Babi Kalamingité besoin zouk sexy puis générique Kalamingité tout ça clip nango ba clip muso za dia ba monter ne si Mireille Chuba ni leader au loba ya zouk la pesimbote na bateau tout balinga biso ya Robi Vomba display en couleur Azawa Venangai Robi Jean-Jacques Pania ya Bogar Bambote na yo Guy Basket Azawa des continents et puis ya Jean Keta Love Azawa ya na biso Azawa Bestino Bilele Bambote na ye Venanga Caps Kapangala ya mama bita kisomi la longoli chapeau talaka yo vie olobai kala mingi te ba omona libenda talo vraiment batutu balinga de blezo bakunga bo pesanga matoi tu oyo boyo kalisusu biloni na inango ya sika et ça la pena moi bien quoi et ça la bien joyeux anniversaire ya Shadrach bisika yo zali vraiment na souhaiter encore mbotama ela mona yo batutu balinga Shadrach vraiment bo benga ye et ça la bien moi la mai comment nango ata fait sa gravité mais assez pela mais la champagne makambu ya ngwana quoi ouais na sepeli quoi bambote na bino tu nes comme makiadi diata bao bisiko zali. Merci beaucoup, Demblaison Makunga, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Merci directement comme ça à Karine Manessa de British. En tout cas, moi je suis à Tonda Namute Mamalamu. En tout cas, on a pu sur un beau tébélé. Karine Manessa de British, na Katia London. Salutations à toi. Et puis pourquoi pas aussi dire bon ce jour à Jean-Yves Bikou qui est Boaz de Bruxelles, na Katia Mabélé à Bakintsassa. On a pu sur un beau tébélé. Maréchal Surveillé, c'est un restaurant Yolo Ezo. Et puis Dani Chon de le chinois congolais, Norfelina na NN World Style. Toi, vous avez surtout na www.nitunda.com. Vous allez décider dans l'article auto telebino kuna machine multifonctionnelle, imprimante au moins insérée dans Nitunda, kabelo balinette ya qualité yakitoko. Et abongo na nitunda.com. Merci à Ange Nathanaël pour un cadeau et puis à Glodine Minga. Merci beaucoup pour un cadeau. Na ebi qui est plaisir pendeza ngai et bateau tout balinganga bo continue toujours à soutenir ko benga et ça nga penza plaisir yakitoko. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci et puis bye bye, à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation.
na honoré yo dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.